Bonjour, bonsoir, na balandi nyonso o balandaka biso chez Étoiline Ines TV. Kande boyebi bandeko nanga, en tout cas makambo eza ya moto makambo eza ya koyinda awa eza ya kobeba. Na yebisaka bino toujours et encore que soki makambo ezali nga pe na koya eza bongo. Toza awa na dossier ya Pasteur Marcelo Tunasi. Na bandi ebela batu biso nyonso toyebi le Pasteur Marcelo. Tant de personnes bazo kote la ye, batu mosusu pe balobi justice il faut esalema. Famille ya Mama Blanche eske bozali bozwa nanu bakiti na bino boya kovanda bandimi pe ya église ya Pasteur Marcelo, église la compassion, bino pe bozwa nanu bakiti na bino boya kovanda po awa matière ezali ba dossier ezali soki ya koloba awa ezali en tout cas eza bien toye kobetela ngo c'était c'est vraiment important. Dossier nanga ya lelo bandeko nanga kande boyebi makambo ya Pasteur Marcelo na ndenge eza boye. Pasteur Marcelo azokende na tribunal osamba batu nani bafundi ye famille ya Mama Blanche. La famille déjà après kobala ya Pasteur Marcelo ka tango abalaki Mama Esther nde place pe bisika moto ebandaki. Famille ya Mama Blanche après kokufa Mama Blanche en tout cas totikala koyoka makelele te sur les réseaux sociaux. Ezalaki penza kimia ya makasi nzoka babandaki deja kobunda mais kobunda na bango baboyaki na bango komema makambo na réseaux sociaux. Bisika bayaki komema makambo na bango na réseaux sociaux eza moment oyo bayaki ko réaliser que Pasteur Marcelo akomi kobala. Pasteur Marcelo abalaki, si je ne m'abuse pas, au mois de septembre, août to juillet na 2025. De Pasteur Marcelo abalaki. Mama Blanche akufaki na 2024 au mois de janvier. Akufaki c'était le 11 de akufaki. Et kosala kaka ane moko na mwa moko directement Pasteur Marcelo aye kobala. Yango makelele eyaki ya makasi. Makelele ezalaki ya mikete, makelele ezalaki ya munene. Famille ya Mama Blanche balobi yonde mutu obomaki mwana na biso tala kutu mwana sali ata 50 directement yo bali. Selon badir ya famille ya Mama Blanche balobi batunaki Pasteur Marcelo soki akobala. Pasteur Marcelo aboyaki. Toyebi te tango babando tuna Pasteur Marcelo soki akobala après liwa ya Mama Blanche. Ba intention na bango ezalaki ke bapesa ye leki ya Mama Blanche, bapesa ye yaya ya Mama Blanche, to bapesa ye cousine. Ngana bino toyebi te. Tango Pasteur Marcelo ayebisaki bango ke na bandi te ke nakoki kobala lisusu te. Alors pour na bango déjà bamonaki ka que c'est fini ba bien nyonso ya Pasteur Marcelo to continuer ka ko bénéficier. Na moment o bayaki ko comprendre que Pasteur Marcelo abali nde kanda bisika e bandaki to monaki petit frère ya Mama Blanche oyo azalaka na Afrique du Sud abimisaki ba révélation ebele tina ba audio ya Mama Blanche selon famille on ne sait pas. Bino moko boyebi internet ilelo oyo eye na makambo ebele. Alors famille ya Mama Blanche ekomaki somo ya makasi sur les réseaux sociaux bakomaki penza moto ya kosakana te. Et du coup toyaki komona lisusu silence yaki kokota. La plupart des gens on se disait même que c'est fini finalement batiki Pasteur Marcelo Tunasi. Et du coup toya kovanda boye toya komona jour mosusu le Pasteur Marcelo azoteya. Pasteur Marcelo azoteya azoloba ndenge naza boye fona kende kosamba na tribunal. La famille. Et c'est vrai, toye komonango, c'était au courant de la semaine. Pasteur Marcelo nzoka azokende na tribunal. Pasteur Marcelo atie kosamba. Sko eloko ya makasi o esali ke non lelo na ya kosala mwa vidéo la famille eza que bandeko nanga toye bakandenge ni na ko communiquer. Dans la plupart des cas, soki mwasi na mobali babalani bazana eloko te. Tomona ka famille ko ya kotelema te. Mais tango ka mwasi na mobali nzamba komi kopambola bango tomonaka deja famille ya mobali mingi bakizaka toujours mwasi bakomi na mwasi kaka mbamba likolo. Famille ya mwasi pe bakomaka na mobali surtout na kaya ba liwa ba matisaka donc bakomisaka mobali likolo. Oh mwasi mwana na biso pe a contribuer na richesse na yo mais tobosa na kake il y a aussi des enfants.
Na makambo o nyonso, c'est pas dire que nazo kote la pasteur Marcelo Tunasi, mais je dois dire la vérité. La famille. Na o nyonso makelele nyonso o to mona sur les réseaux sociaux, c'est parce que le pasteur Marcelo a balaki sans informer famille à Maman Blanche. Soki pasteur Marcelo avant akutana na Maman Esther akende ko vanda na famille à Maman Blanche ke ndenge za boye ministère nanga esengi ke na bala. Parce que ce qui est vrai, il faut qu'on se le dise la famille, il faut tout le bakape vérité. Ministère ya pasteur Marcelo ndenge za boye ministère na ye esengela kikaka bala. Église eza munene. Il y a des cas oyo pasteur Marcelo il faut mwasi nde asimba. Il faut mwasi na yende asimba, ye moyen asimba ezate. Il faut mwana mwasi asimba. Ezala ba maman mosusu aza na problème ya libumu. Maman mosusu aza na problème na tolo. Est-ce que pasteur ya mobala okendo simba tolo mwasi ya batu? Ata soki mwasi wana nano aza marié te aza ka jeune fille a pamba. Ye pasteur okendo simba tolo mutu. Normalement mwasi na ye il faut nde asala kango. Ezalaka bongo. Siko soke ye kokoma ke pasteur Marcelo ba tentation pe eza ebele, surtout que le monde entier était au courant que non pasteur Marcelo mwasi na ya kufi. C'est tout à fait normal. Basi siko baba nolanda pasteur Marcelo. Alors pour mieux se protéger, yango amonaki de son côté, pas même le Saint-Esprit, parce que celui qui lobby Saint-Esprit, il y a de ces personnes oh ba yebi makambo nzambete. De son côté, ka en tant que moutou amonaki que non, je ne peux pas rester comme ça, je dois me remarier. Parce que moi, c'est Akoufi. La famille. Attends ce qui est le pasteur Marcelo Atiaki Matanga. 10 ans, il y a Maman Blanche. 20 ans, 40 ans, 60 ans. Vous pensez que Maman Blanche alingaki azonga? Alingaki azonga, te? Kolela, oui, bien sûr. Aza moutou. Et puis, ministère na ye wana esengela zala na mwasi. Et puis, ces enfants, baza na besoin de maman nandaku. Baza na besoin ya maman nandaku. Combien kutu ya basi na ba famille na biso? Combien ya bandeko na biso ya mibali bakufela basi? Après ka 6 mois ya pamba atie mwasi mosusu zemi. Combien kutu ya basi na ba famille na biso akufeli mubali pas même une année akoti lisusu na ndako libala. Hein? C'est pas dire que non mobali o azaki na ya liboso to mwasi na ye o ya liboso atikala kolinga ete alinga ye. Mais circonstance ye ko salema. Circonstance ye ko salema. Chère famille à Maman Blanche, et le coca no senga na bino eza que ba mbongo obo taxé pasteur Marcelo ape sabino. Soki lelo ape si bino mbongo ana $800,000 obo senga. Totia makamu na mesa, soki lelo pasteur Marcelo ape si bino mbongo ana. Nde kozongi sa Maman Blanche. Eza ka point d'interrogation. Nde kozongi sa Maman Blanche. Est-ce que Maman Blanche aza na valeur ya $800,000 obo zo senga? Hein? Ezaka mutuna bandeko nanga, famille Maman Blanche. Toyebike boza na kanda. Et si réellement bozalaki na besoin ya koyeba Maman Blanche akufaki nini? Pourquoi na tango ebembezonga ki kokuta Turquie? Pourquoi bolandela ki de prêter? Pourquoi bosalela pasteur Marcelo confiance et pourtant bozalaki déjà na ba audio oyo bobande ko enregistrer à Maman Blanche? Bozalaki na ba audio o Maman Blanche atindela bino parce que nga ndenge naza boye la famille fona loba nazala bandeko nanga ya basi lelo to lobi ndeko nanga mwasi azobenganga o to azotindelaka ba message mama na biso to ngai ya koloba keno na ndako ya libala bisika zali azosouffrir mobala azosala boye e kokoma ke ndeko nanga wana lelo to lobi akufi. La famille na okende kutu musika te avant bakunda il faut to landela parce que on était déjà au courant ya souffrance ya ndeko na biso. Bokoya koki koya bolali bolamuki na tongo parce que le pasteur s'est remarié bino boya kola musali susu ba problème pona koloba ke non ye mutu alie ndeko na biso ye mutu abomaki ndeko na biso ye mutu siko il faut to dommager ye soki de dommager ye mbongo boye afuta pona bokozongisa ndeko na bino. Hein? Vous savez que boza na tort ya makasi ataka ba accusation bo sale la pasteur Marcelo ezaka kozanga soni babilo mususu photo lobaka eza analyse bien sûr. Hein? Babilo mususu eza kozanga soni parce que ngande na za boye ba makambo normalement avant bakunda mutu boye baki déjà kande bino moko bomisaki ba audio boye baki ke ndeko na bino bande ko souffrir na ndako ya pasteur Marcelo mais pona nini botika ki ye kuna? Pona
mpona nini bondimaki lisusu kokunda ye sans kolandela akufaki nini? Ya Marcelo Mambotu meza avion oyo ekende kozwa corps ya Mama Blanche na Turquie. Normalement avion na cargo eza national, eza international te. Na limna yeba kaka docteur wana o opéraki Mama Blanche o amonaki yo kozondela o akataki makambo nyonso wakende kosalela yo ba démarche pour corps ya Mama Blanche eya kaka le même jour wana ye pe moto aza na pouvoir ya ko déplacer avion o eza national ata CAA te Congo Airline te mais avion à cargo o eza national o ekoma ta Brazza te docteur wana kaka moto apesaki yo autorisation que avion wana ekoki nango kokoma Turquie mpona kozwa corps ya Mama Blanche. Bandeko na bosani kombo avion cargo yango ba o boza nango bokomela nga na commentaire. Pour avion et matato ekita et les autorisations à deux pays na ba pays nyonso oyo avion ekoleka na mapata na bango na Congo ozwaki autorisation air nini pour ce tolobi to calculer air Mama Blanche akufaki air ya 7 heures du temps na ya prière air ya réanimation Mama Blanche avant yo banda prière nazo sunga yo lokwa ba mémoire ezobunga Mama Blanche asoli na maman na etina minuit ya air à Kinshasa 2 heures na air à Turquie. To supposer que ça va opération na 2h30. Opération qui combien de minutes? Na 10 minutes ba minute na opération qui 15 minutes et ça lit 2h45. Il fallait qu'il appelle ma pendant combien de minutes ou combien de heures pour remarquer que a oumeli par rapport à temps où il fallait qu'à la muka. Le chef a capé ma 45 minutes. 2h45 plus 45 minutes et ça lit 3h30. 3h30 heure de Turquie, 1h heure à Kinshasa. Au moins que à l'équipe air, tout bas n'a pas 15 minutes. 3h45 heure de Turquie, 1h45 heure de Kinshasa. Toute la prière n'a eu ça qui en pendant 7 heures du temps ou 5 heures du temps. On a diminué 5 heures du temps. Tout compter 1h45. Et tant il y a réanimation, pour réanimer. Tant en réanimation, il cause pratiquement 30 minutes. 4h15 minutes, heure de Turquie, 2h15 minutes, heure de Kinshasa. Ton dîner heure à payer en notre cabot, on divisé par 2, 5 heures du temps. 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, heure de Turquie, 7h, heure de Kinshasa. Maman, heure aussi ici, prière. On remarque que on a raté. 9h, heure. Voilà, maman, il y a mon 9h heure de Turquie, 7h heure de Kinshasa. Alors que na 5h du matin heure de Kinshasa, déjà benga qui petit frère, au kataki na nos prières, au benga petit frère, il y a Mama Blanche pour éviter que Blanche a profité. Alors que yosa qui na foi, il y a Job. On a 6h Maman Blanche déjà comment qui parlait qui n'a a qui constater que Maman a profité. 7h30 heure de Kinshasa, 9h30 heure de Turquie. Toche kolela oyo lela ki ya makasi au médecin wana annulé ki ba rendez-vous na nyonso oyo ezaki prévu parce que ba médecin wana bazwaka ba rendez-vous en ligne muta futi billet na ye makambo nyonso yo sala opération annulé yango annulé ki ba rendez-vous na nyonso pa monyo tellement lela makasi kolela bongo ti médecin annulé makambo nyonso donc eza 1 heure du temps. 8h30 heure de Kinshasa, 10h30 heure de Turquie. Médecin a joué décision à 10h30 heure à Turquie, 8h30 heure à Kinshasa. Ah, il y a un cas de démarche, il y a un temps où il sait que là, on a des faux caca et kende. To komi, to tche l'état médecin à Benga, to pesi 30 minutes. 11h heure de Kinshasa. 11h heure de Turquie, 9h heure de Kinshasa. Donc, il y a une autorisation na ya Turquie, na ya Kinshasa, le quoi, il y a une relation, c'est la dernière de la classe, tous en relation, tous en bongo, pour que ça n'y soit. 9h heure de Kinshasa, 30 minutes, on a médecin, on a réussi, pour ça, on va finir à une
kozwa autorisation ba l'État makambo nyonso ya hôpital nyonso na 30 minutes na ya avion équité Kinshasa pour la Turquie dans 30 minutes maintenant azwaki yango nyonso. Je me pose aza leki ya président ya Turquie to aza nani avion oyo ekoki komata ekokenda ta Brazza te melongo Kinshasa ti Turquie totie avion et décoller na 9h30 à Kinshasa. Avion Kinshasa Turquie c'est 8h du temps, 9h30 heure à Kinshasa, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h30 avion qui est en Turquie, 19h30 heure à Turquie. Avion le temps et ça la taxi et ce corps à maman blanche côte à tout le monde bloqué qu'à 30 minutes. 18h avion et le Turquie pour la Kinshasa. Mais avion et comment na 21h30 heure de Kinshasa. Avion Colomba Turquie, c'est Kinshasa. Ils ont 3 heures du temps, 3h30 minutes. Et que Nzela Nini, au Turquie, et où ça biso Nzela. En tout cas, beaucoup de combo avion na bossa ni ya cargo. Faut et bisa biso et que Nzela Nini pour ça la 3h30 Colomba Turquie, c'est Kinshasa. Au corps et comme qui na Kinshasa na 21h30. Alors que et ça la 8 heures du temps. Bouquet morgue. Tout le monde qui famille na yo na aéroport mata pesa quitté. Na morgue mata pesa quitté. Pourquoi tant de famille et comme il bossa le pan na yo, le lobby famille ba kokota te, ba kota ki déjà ba policier. Alors que maman profine na mort naturelle. Oh mais ça a quitté. Pourquoi tu as déjà ba policier pour ça le pas on peut pas le battre na famille ba kokota te pour yo ko yamba ba autorité. Est-ce que l'autorité ou ana yo il fallait que yamba na ndako na yo. Baza très important que les familles o ekufeli mwana na bango. Pourquoi boya ki famille ya mwasi no ekota na pas non ngati siko na ebika ke yo za innocent. Oza innocent. Mais nazo tunaka. Pourquoi ni fa boya ki famille ekota? Est-ce que tu soupçonnais quelque chose? Oui, ben déjà un jour, bah reçoit Misayo, bah rebalouke la yo. Tout, pourquoi tout ça? Après, bah après 4 jours. Rapidité, on a c'était pourquoi? C'est la question. Oh, na zozongi sakayo, le kola makambo komo kimayo. Non, bah zozongi sakayo na makambo yo moko loba. Pour les 3. Makambo ki ma ote mer selo na oki kuno lobi obosana ki na parquet hein au lobi na tribunal obosani date oyo mama Blanche akufaki maman le lendemain nango une église au manipulé bandimi la compassion comme toujours comme tu sais bien le faire pour dire que au comment obosana makambo ah ya Marcelo mais obosana date ya mama Esther mama Blanche akufaki. Parce que dès le début, nabi obosani lelo okomi to obandaka déjà kobosana. Dès le début, na histoire na yo, ndo manigansa kango que mama Blanche akufaka na 1 heure. Alors que mama Blanche asolaka na mama na eti presque minuit. Opération mon côté, o eza urgence te. O eza bosali programme pour baya coopérer. Bassa rango na 2 heures du matin, surtout pas pour vous les chrétiens. Ok? Après, on a mis sa biso, tant Maman Blanche a koufaki, au prière pendant 10 heures du temps. L'espoir que Maman Blanche a koulamuka. Ne poussera biso to calculer le yo baton. Er maman koufaki. Er maman si c'est ko sola na maman nae na presque minuit. Elle n'a contacté la salle d'eau. Elle n'a pas d'opération. Elle n'a pas qui a se reposer. Na moment nini, maman a kazo la mukate, il fera combien de temps pour la muka. Elle n'a pas qui 10 heures du temps ya prière. Ya mwana na ko benga biso ba bola na chair. Oloba ki tozanga ba relation. Yango tozo to kamwaki ndenge yo ko ko sala makambo wana nyonso ko rapatrier corps. N'est-ce pas s'il y a 2 heures du temps? Et on a besoin de poto ba aprena ki yango bazwa ki ba billet parce que déjà na 6 heures 5 heures ya Kinshasa na 5 heures ya Kinshasa déjà petit frère ya maman Blanche abenga ki mama ya ba maman Blanche
Nanda kune po a annoncé une nouvelle que Maman Blanche a koufaki. Ba air na yo au PC ya Maman Blanche. Par rapport à Mambosala, par rapport à la aire de prière na yo, par rapport à l'air opération, c'est pas cohérent. Bato la justice na Congo ezalaka te zwa likambo na Congo ndo comprendre que bakonzi basalaka. Bino bandima la compassion o bozala tuna biso bovandaka bozala Maman Blanche esuka wapi. Esuki pasteur Marcelo alobi akomo bosa na makambo. Non bosanité. Maintenant na acte de naissance. Na acte de naissance ezate. Oh, yo bali kamba babambela mabanga bobosani. Te mama akufa ndenge nini? Ngaya ngaka na yeba mama akufa ndenge nini? Na hôpital oyo lobaki mama akufa ki. Po yo lobako zaka na 7e niveau. O kilo kwa mungongo ndo kitaka. Mais na hôpital wana ba appartement ezate. 7e niveau yo hôpital wana eza wapi? Marcelo Tunasi. Marcelo Tunasi. Maman Blanche akufa ndenge nini? Pasteur Marcelo, à quel moment vous avez un problème dans la famille, mais au bout bango après morgue, bakota dans le pan déjà bas soda bazala qui blendé que famille à moi si beaucoup kota pas noté pas na yoka te parce que ça qui ndaku ya moi na bango pe ni ne sala qui aux qui prophétie aux qui une intuition que bobé bana pour le même jour le même jour corps à moi le même jour bon comme la mort le même jour ba na ndako moi na bango koto normalement matanga fo ezala ata parler de marbre étant muza kufaka ba fongola ba porte après 4 jours fa ki ba kunda mwasi alobi kore ya kimbangu po o ya lobaki po azako lela mingi ndazo lela mingi ayebisa ki docteur wana akokoka kolala na Turquie na mwasi na ete to basa nyonso mwasi na zonga yango docteur wana tika ki nyonso a permettant même avion oyo et matakate sur le plan international et mataka kapo kolela Marcelo non docteur wana mona mutalela bongo te banda botama et le même jour programme ebimaki eloni esa ki boya famille moi sino bakota lopango na yo na lopango mwana bango na ndako mwana na bango balela ndeko na bango donc tu étais choqué. Blanche. Mais après 3 mois, Ozaki tellement affaibli que bonjour, bonsoir, na balandi nyonso o balandaka biso chez Étoile Nines TV.
kande boyebi bandeko na nga en tout cas makambo eza ya moto makambo eza ya koyinda awa eza ya kobeba nayebisaka bino toujours et encore ke soki makambo ezali nga mpe na koya eza bongo toza awa na dossier ya pasteur Marcelo Tunasi na bandi ebela bato biso nyonso toyebi le pasteur Marcelo tant de personnes bazokotela ye bato mosusu mpe balobi justice il faut esalema famille ya mama Blanche eske bozali bozwa nanu bakiti na bino boya kovanda bandimi pe ya église ya pasteur Marcelo église la compassion bino pe bozwa nanu bakiti na bino boya kovanda po awa matière ezali ba dossier ezali soki ya koloba awa ezali en tout cas eza bien toye kobetela ngo c'était c'est vraiment important dossier na ngai ya lelo bandeko na ngai kande boyebi makambo ya pasteur Marcelo na ndenge eza boye pasteur Marcelo azokende na tribunal osamba bato nani bafundi ye famille ya mama Blanche la famille déjà après kobala ya pasteur Marcelo ka tango abalaki mama Esther nde place pe bisika moto ebandaki famille ya mama Blanche après kokufa mama Blanche en tout cas totikala koyoka makelele te sur les réseaux sociaux ezalaki penza kimia ya makasi nzoka babandaki deja kobunda mais kobunda na bango baboyaki na bango komema makambo na réseaux sociaux bisika bayaki komema makambo na bango na réseaux sociaux eza moment oyo bayaki korealize ke pasteur Marcelo akomi kobala pasteur Marcelo abalaki si je ne m'abuse pas au mois de septembre août to juillet na 2025 nde pasteur Marcelo abalaki mama Blanche akufaki na 2024 au mois de janvier akufaki c'était le 11 nde akufaki et kosala kaka ane moko na mwa moko directement pasteur Marcelo aye kobala yango makelele eyaki ya makasi makelele ezalaki ya mikete makelele ezalaki ya munene famille ya mama Blanche balobi yonde mutu obomaki mwana na biso tala kutu mwana sali ata 50 directement yo bali selon badire ya famille ya mama Blanche balobi batunaki pasteur Marcelo soki akobala pasteur Marcelo aboyaki toyebi te tango babando tuna pasteur Marcelo soki akobala après liwa ya mama Blanche ba intention na bango ezalaki ke bapesa ye leki ya mama Blanche bapesa ye yaya ya mama Blanche to bapesa ye cousine ngana bino toyebi te tango pasteur Marcelo ayebisaki bango ke na bandi te ke nakoki kobala lisusu te alors pona bango déjà bamonaki ka que c'est fini ba bien nyonso ya pasteur Marcelo to continuer ka ko bénéficier na moment o bayaki ko comprendre que pasteur Marcelo abali ndekanda bisika e bandaki to monaki petit frère ya mama Blanche oyo azalaka na Afrique du Sud abimisaki ba révélation ebele tina ba audio ya mama Blanche selon famille on ne sait pas bino moko boyebi internet ilelo oyo eye na makambo ebele alors famille ya mama Blanche ekomaki somo ya makasi sur les réseaux sociaux bakomaki penza moto ya kosakana te et du coup toyaki komona lisusu silence yaki kokota la plupart de gens on se disait même que c'est fini finalement batiki pasteur Marcelo Tunasi et du coup toya kovanda boye toya komona jour mosusu le pasteur Marcelo azoteya pasteur Marcelo azoteya azoloba ndenge naza boye fona kende kosamba na tribunal la famille et c'est vrai toye komona ngo c'était au courant de la semaine pasteur Marcelo nzoka azokende na tribunal pasteur Marcelo atie kosamba sko eloko ya makasi oyo esali ke non lelo na ya kosala mwa vidéo la famille eza que bandeko nanga toyebaka ndenge nini na communiquer dans la plupart des cas soki mwasi na mobali babalani baza na eloko te tomonaka famille koya kotelema te mais tango ka mwasi na mobali nzamba komi kopambola bango tomonaka déjà famille ya mobali mingi bakizaka toujours mwasi bakomi na mwasi kaka mbamba likolo famille ya mwasi pe bakomaka na mobali surtout na kaya ba liwa bamatisaka donc bakomisaka mobali likolo oh mwasi mwana na biso pe a contribuer na richesse na yo mais tobosanaka ke il y a aussi des enfants na makambo o nyonso c'est pas dire que nazokotela pasteur Marcelo Tunasi mais je dois dire la vérité la famille na o nyonso makelele nyonso
autre monde sur les réseaux sociaux, c'est parce que le pasteur Marcelo a balaki sans informer famille à Maman Blanche. Ce qui pasteur Marcelo avant akutana na Maman Esther akende ko vanda na famille à Maman Blanche ke ndenge za boye ministère nanga esengi ke na bala. Parce que ce qui est vrai, il faut qu'on se le dise la famille, il faut tout le bakape vérité. Ministère ya pasteur Marcelo ndenge za boye ministère na ye esengela kikaka bala. Église eza munene. Il y a des cas où le pasteur Marcelo, il faut moi sinde asimba. Il faut moi si na yende asimba. Yé moyen asimba ezate. Il faut moi na moi si asimba. Ezala ba maman mosusu aza na problème ya libumu. Maman mosusu aza na problème na tolo. Est-ce que pasteur ya mobala okendo simba tolo moi si abatu. Ata soki moi si wana nano aza marié te aza ka jeune fille a pamba. Yé pasteur okendo simba tolo mutu. Normalement, moi si na ye, il faut de asala kango. Ezalaka bongo. Siko soke ye koko make, pasteur Marcelo, ba tentation pe eza ebele, surtout que le monde entier était au courant que non, pasteur Marcelo, moi si na ye akufi. C'est tout à fait normal. Basi siko baba nolanda pasteur Marcelo. Alors, pour mieux se protéger, Yango amonaki de son côté, pas même le Saint-Esprit, parce que celui qui lobby Saint-Esprit, il y a de ces personnes, oh ba yebi makambo nzambete. De son côté, car en tant que moutoua, mon a dit que non, je ne peux pas rester comme ça, je dois me remarier. Parce que moi, c'est Akoufi. La famille, attends ce qui est le pasteur Marcelo a teki matanga. 10 ans, il y a Maman Blanche, 20 ans, 40 ans, 60 ans. Vous pensez que Maman Blanche a l'ingati azonga? Alingati azonga, te? Kolela, oui, bien sûr. Aza mutu, et puis ministère na ye wana esengela zala na mwasi. Et puis ces enfants, baza na besoin ya maman na ndaku. Baza na besoin ya maman na ndaku. Combien kutu ya basi na ba famille na biso? Combien ya bandeko na biso ya mibali bakufela basi? Après ka 6 mois ya pamba atie mwasi mosusu zemi. Combien kutu ya basi na ba famille na biso? Akufeli mubali, pas même une année. Akoti lisusu na ndaku libala. Hein? C'est pas dire que non, mobali wa zaki na ya liboso to mwasi na ye o ya liboso atikala kolinga ete alinga ye. Mais circonstance ye ko salema. Circonstance ye ko salema. Chère famille à Maman Blanche, et le coca no senga na bino eza que ba mbongo obo taxé pasteur Marcelo ape sabino. Soki lelo ape si bino mbongo ana $800,000 obo senga. Totia makambo na mesa, soki lelo pasteur Marcelo ape si bino mbongo ana. Nde kozongisa Maman Blanche. Ezaka point d'interrogation. Nde kozongisa Maman Blanche. Est-ce que Maman Blanche a na valeur ya $800,000 obozo senga? Hein? Ezaka mutuna bandeko nanga, famille Maman Blanche. Toyebike boza na kanda. Et si réellement bozalaki na besoin ya koyeba Maman Blanche akufaki nini? Pourquoi na tango ebembezonga ki kokuta Turquie? Pourquoi bolandela ki de prêter? Pourquoi bosalela pasteur Marcelo confiance et pourtant bozalaki déjà na ba audio oyo bobande ko enregistrer à Maman Blanche? Bozalaki na ba audio o Maman Blanche atindela bino parce que nga ndenge naza boye la famille fona loba nazala bandeko nanga ya basi lelo to lobi ndeko nanga mwasi azobenganga o to azotindelaka ba message mama na biso to ngai ya koloba keno nanda kwa libala bisika azali azo souffrir mobala azo sala boye e kokoma ke mo ndeko nanga wana lelo to lobi akufi. La famille na okende kutu musika te avant bakunda il faut to landela parce que on était déjà au courant ya souffrance ya ndeko na biso. Bokoya koki koya bolali bolamuki na tongo parce que le pasteur s'est remarié bino boya kola musali susu ba problème pona koloba ke non ye mutu alie ndeko na biso ye mutu abomaki ndeko na biso ye mutu siko e photo de dommager ye soki de dommager ye mbongo boye afuta pona bokozongisa ndeko na bino. Hein? Vous savez que boza na tort ya makasi ataka ba accusation bo sale la pasteur Marcelo ezaka kozanga soni babilo mususu photo lobaka eza analyse bien sûr. Hein? Babilo mususu eza kozanga soni parce que ngande na za boye ba makambo normalement avant bakunda mutu boye baki déjà kande bino moko bomisaki ba audio boye baki ke ndeko na bino bande ko souffrir na ndako ya pasteur Marcelo mais pona nini botika ki yekuna pona nini bondimaki lisusu kokunda ye sans kolandela akufaki nini?